maboko na ngai etuna na nguya nyonso nakoteka ekokende liboso nyonso nakosala Oh, attention. Abima, bima. Bima te. Ozola te, bima te. Oh. Okay. Abima, bima sake, bima. Munko. Zela, Zela mo. Zela. Nakangami Zela. Ma. Tala na lobi. Zela o sala oyo. O sala. Oyoki. Sala. Vous avez une vision, beau sala ou tout sala. Ok, pour bien entendre ce qui est maté. Ok, les lopes libérés. Ok, pour bien entendre ce qui est beau salanga. Ok, même pas dans la commune, on connaît pas le colon. Ah, non. Amour, acte ça mes indépendamment de. Ah, Bima. Non, comme ça, non. T'as le bande de soirée. Vous avez dit que vraiment. Kende, vous savez pas. Kende. Kende. T'as la soirée qui court. Ah, ça, Kende. Qu'est-ce qu'il y a? Kende. Kende. Oh. Gaya. Ah, tété. Oh là là. Mais, chérie. Oui, chérie. Fourchette. Mobike, on dit qu'il y a la pembe, il faut que tu aies au beau téléma. On dit toujours pembe dans la. En tout cas. Bon, je vais commencer par où? Bébé. Oui, chérie. En tout cas, il y a des gens qui ont possédé un temps de Jésus. Vraiment. Mais, you pay, hein? Ah. Vas-y. Toi, c'est doudou, hein? Si nous avons déjeuné pour nous appeler, nous avons accéléré sur vie moko. On a balongo la wana yosko bakisio. Ya soloté. Toi, doudou. Oui, bébé. Attends. Oui. Ok. C'est là, hein? En tout cas. Oh là là. On va dans le qui. C'est délicieux. Merci, chérie. Oh, bébé. Tu sais quoi? Il faut la mémoire en France. C'est quoi ça, doudou? Oh, non, en France. N'importe quoi. Non, je te dis vrai. Et puis il faut ça la tour, il y a ma province. Faut pas rater. Je me remets maillot. Au monde, ma cousine n'a pas fait ça pour nous. Seigneur. Alors, Djema, il y a en Belgique. Vraiment. Alexo Bango, tout, c'est une famille, il faut bailler Bango. Nga mobile, nga kenda mobimba. Doudou, vraiment, tu es super, hein? Très super. Donc, l'émission au Bangate. Nous en avons beaucoup bien. Donc,
Oui, allô. Allô. Doudou. Ah, maman. Naza a besoin de yo na ndako. Mais naza na moi ba course mo nazo sala. Naza sur samedi na koya kuna maman. Naza vraiment a besoin de yo ya to solo là. Samedi na koya. Ah. Samedi. Ah. D'accord, na ozelo samedi na ndako. Ça va na koya. OK. Merci. Ah. Ah. Ah, double appel. Voilà. Non, ce qui n'est pas beach. Ah, juste côté ya nini ya oza na coin wana. Webisi bango ba poussa na lisusu moi mukie. Oui oui. Ah, oh troisième appel. Voilà. Ah. Nazoka bien tes réseaux. Oui. Ah, réseau. Oui, oui. L'ongwa permet na ba piquer à mire, hein, réseau Zokima. L'ongwa permet na ba piquer à mire, réseau. Oui. On l'a dit? Réseau Yokaete. Vraiment. Téléphone vraiment. Pour les balongola. Bah quoi activer les gars, 3 appels, réception, bah moi appel. Vraiment. Doudou. Je commence à détester ces téléphones. Oh, ninga na zomo na minute au Doudou. Ezani. 3 appels. 3 appels Doudou. Donc ngai peno moninga zoba na yo. Donc kebere pena ko don na yebite ke bopso appel les alara. Ozo sola appel musu sezui e koti nango. Après deuxième appel e koti nango. Doudou, okoma ko sanga? Mais yango ba tina téléphone, nazonga ko ba longolango. Mais boy au marché té parce que on musu na zaki nangwana 4 appels na niveau njili kuna. Mais eza nango maman mutabengi hein. Mais kolanda wana té eza nango maman né na bisi yo. Hein? Joli tala moninga. Yoka bébé écoute. Moninga na linga té yo sinika. So siliki vraiment na bonde la susuna kaka yo té maman. Hein? Ce que linga penanga na kele boyo siliki. Viens bébé non, ne t'en fais pas. Eh bébé nangai. Posilikate. Ah! Chérie Nangai, vous allez bien, hein? Ah bébé. Bébé Nangai. Bébé. Mon bébé, tu sais que je t'aime plus que mon cœur. J'espère posilikate. Fais bisous à papa. Bof. Nini babuta boy, ni kabulin. Eh? Eh bof. On a dit que c'est pour ma belle. Vous savez là? Non, pas moi. Hein? Non, pas bientôt. Non, pas bientôt. Vous savez là? Maintenant, Que non, que ne beau. boy. Ah. Mais là-bas, nous sommes que ne beau. T'es, non, que ne beau. Ma, sois. Ah mais il faut se faire soigner, hein? Ouais, bon. Ça va, bon? Ouais, ça va. Okay, what? What's the nigga boy? Papa Eric! Papa Eric!
Si vous faites Eric du Black, il faut que vous avez un combo. Ah, t'es pas en bas. Si vous avez un petit oh. On va s'en air. On va s'en air. Oh, banane. Toi, teaser. Amour. Et tant que je regarde, c'est toi, 0R. Yokanga. Amour, ça va. Tu n'as pas dit que ça porte malheur et fin. Hein? Amour, mon boy. Eh, il y a ça non, ma mieux il s'est maman bino. Maintenant tout l'autre. Hein? Où est le maman biso? Eh, amour. Zanan. Obike. Nazoya na komi na ville. Na telemi, na zuna na appel. Yoka na appel ya bato poto. Kalista bana lita baba benga. Babinga na faire souffrir amour. Kala mingi te mama bino bengai. Abina nga ana besoin na nga na kekuna. Amour. Soki na kekuna eke mama bino abeteli nga lisolo keno makambo eleka na ndako amour oswanga mabe. Nadina za. Oh, beti na kenda na eti. Ah, mona kimi moto Moto nini? Moto na ngai. Moto nini papa? Kimi ka babuzo bozo sala ukende, okay, olali so wapi? Ozongi solo masanga sipote na eta ke. Beti na kenda. Kasa kimi moto na po ebi so na yakiawa angara mona. Yo zelo mona. Amour, ete ba amour, vraiment amour, zana amour. Yo zarie, na bite sur moi de la femme ba pesa ko pona yo. Ngana mona ba longolango. Hein? Amour. Ke ba na bisiwa, so meka amour ozwanga te. Na otemi ba na molimo mbinga. Amour na danzet. Obinga bien. En tout cas, Doudou, yo ne comprendre rien. Donc chaque jour à ce qu'on y faut y a kaka na nouveauté kaka. Oya sikande lelo. Nango na ebisi yo. Soko so luka kaka mabe concernant ngai. Amour ozwanga te. Kende ka esika ba bengeli yo kende yo kende na no yoka. Kende. Nyo so luka 3e mois na 0 so. Ya parola. Cowboy. O sambo ngana ke no bote susu na yo. Amour. O ngana boti na Mariam na po. Ozo kipeta bango. Amour. Ozo sala ta bango devoir. Na le bote mo ya misala. Na ko zipola yo na ebisi yo. Na mono ozo salaire, na ko zipola ondima te. Le ba ne on lo ba no msi on ko kate Doudou. Ngana ko kate. Amunga na ko kate. Ah ko kate tika makele. Obike so za pembe na ngana beti omba. Ko kolobisa nga Doudou nga na no lo bate. Ko kolobisa nga ka mikonyo so boni boko a Doudou. Na biso vanda bien. So continue na ozongela. Na biso ka bo. Amour sa. Na kende sika ba bengelo soni. Kende kuna kende. Yo zela ka okomona makamu na yo. Zela le logo mona. Ne to biki nga benga mama na bengi to na ko benga pe lisusu. Le ko maka kuna ko yebise makamu nyonso. Moni boyeko. Yo na ko pema lisusu te likolo ya Doudou. Na papa di black tiki peta biloko boy. Makamu mabe elemni tina kombo na ye. Ale le lo mona. Exangai. Na ebisoko so na kepa mère na bino. Et quand bibu zoba. Tala na maman nga to yo ki Doudou. Maman bino na pesa ka respect. Na maman nga ite yo ki il faut respecter. O mona nga ite. Ayo bo mona maman nga. Si ya. Ngana mona maman na bino parti ya bizaleli na yo. Oyo ki. Na maman bino parti ya bizaleli na yo. Metal bizaleli na nga maman na pesa respect. Oyo ki. So makaka maman bino na maman nga te na bisio Doudou. Kende si ba benyo kende. Oh. Amour tala. Oyo bisio. Kende kuna. Yo, uzowolo na. Kende. Oh, kende yo mama bengelo ku. Tando komi. Na biso ka nyonso so luka loka 3e mois na yebi na ngai. Amour moko boye. Oh mi balé na bote azo kipe ko to ba tena yo bakisa mo misato. Suke. Papa. Sangoni, osala banzelu. Namoni oka yo mokawa. Otomba maboko likamni. Nayaki banalo. Monani ko papa. Papa na biso bolingo, tozolela lela yo. Papa masambia. Ngoja le kitoko mingi. Ya solo. Kitoko. Bayambinga kitoko. Ngwa kuna baba lozaka bakida mingi. Nayaki lobi. Papa ezomona nako. Sapatu kitoko, pantalon chemise penza.
naki bompaka nyonso mpenza ezingi papa. Suke yo na maloba na yo. Bongo okanisi biso te oye papa. Sushi na ye na mwa baparfum. Yaso. Mwa biloko mosusu oyo ekokosepelisa bino. Naza molangi moko ya whisky tomela yango moto soa malamu. Boni quartier. Yo kuto uti musika okanisi biso. Bongo ba mususu totikala na bango wa papa. Ngai suke na komeloko pamba epa ya basusu. Moi kuto na beza tate. Wana makambo kili mama na nga Olanda ngo. Na moi voyage eleki malamu. Ah eleki malamu. Ezo monana. Moko na komaki wana ezaki lundi de Pâques. Na kiti na aéroport ya Zeveten. Natala boye mondele na pancarte. RDC monsieur Massambia gabi. Oh bato ba ibingai na seki gabi. Oui, voyage kitoko yo. Bako zonga wana ti toke na hôtel de moko ya kitoko boye na avenue de la Camp. Et pas être peut-être exact. Masuke na makaminga wa ibisa bino ya kitoko. Na makaminga wa ibisa. Mais mala moko mandako. Na molangi moko ya whisky, bongo to solo ibisa nga sango boni etikala na bino na quartier. Papa nakoya. Lokolo polo bi makamba kitoko okanisi pona biso. Nakoya papa komona ngai penza. Menga kolinga soki na ye. Olobelanga penza mboka ngo ya ndenge nini po ngai motema. Na komona ka Masuke. Nazana mingi ya koyebisa bino mais nakanisi pe yo poza makasolo mingi ya kolobelanga ya. Ebele. Bongo komana ndako. Merci mingi papa. Nazo kenelo noki pona pesa mwa sango na bato mususu batindaki ba message pa famille na bango. Okomilanga na ndako Masuke. Kozanga te. Na kozanga te papa nanga Nzambe na ngai Valentine molongo masanga moko zaki tondo lokota na balabala lelo po tongo pe nzambe soki ponaka bilongi na masambia nzambe kanisa ngai yoka ngai mawa mwana na yo lolenge nga nasala poto nini nzambe nakoma mboka wana ndako nakoma komonelanga mpona kepo mama ya solo penza mwana ngai baposanaka mama boye nabosani te nabosani te mama na ngai ezaka bakoko no awa motungisi mingi ba mobulu mama mobulu makasi bamobulu makasi kaka lokwa bokilo note satellite bo mwana na ye na école primaire mwasi moko na tembe mobulu abeta na mibali ebonso koko na alandi ebongo mabeza wa ezaka na makila ya mwana ngai nga navandi kaka ti natali ngabi mwana openza abosana nga lokola abosana nga ngai moko lokola nazali na bomoi nakini komimonisa yango na ete mwana ngai mama na omela no nini mwana nga tere nyonso eza biere nalikaka na ngai sucré bien bon non elo bien kasi moto atali epa alobi o abala yo ndo obala mobali te babala yo mawa ye ngai mpenza kaka ngai mama suka oyo bolenge na ngai alaki somo mwa mwasi kitoko lokola ye tata ne mpe aza na misolo bana basi mosu nayebi te naokalika babolingo kasi onga mwana dudu atya mwana mwasi oyo na esika kaka pamba boye mwana nga nakotala kaka te lere nakoya na nzela nakutani oyebi tata oyo merci mosa papa nzambe apambola yo mwana ngai tata oyo tokendaka na ye ntango wana bakangaka dudu po akendaka makala doye masambia mwana nga lere nakoya nakutani na nzela auti poto mobangi wana nyonso kimobangi esili mama ndenge akomi soko otali osepeli mwana nga merci mama nzambe merci mama nga natali nga bi tato lokwa mpe namonani na ye nayekokanisa mpe yoto nga bi amour lokwa nakokende kwa nakobisa na mwana lisolo mwana okanisa ata ngai bomoi na nga natekaki yango mpo na yo ngai vraimen lopango na bino ezalaki bato bakota te kasi ngai nandimaki na pasi nyonso ekomelaki yo nandeluka baboti na yo namema bango ti sika oyo ozalaki kuna na bandako wana okoka kutu kokota te mwana olingaki mobali no ya solo mama bongo lelo koma mpe mwasi oyo amour obosani ngai mama osundoli nga mpe bokanisa tanga te mwana nasala yo nini mama soki mpo oyoka mwa mabe epai na ngai naza moto mabunga ekoki kozanga te obelemi pembe na mama olobi nakoyoka te mwana ngai kanisa ngai naye komitika ngai moko mama
Mama na bosani yo te. Ezaka bakoko no mobulu moyen kutata kotika bango na bima ezande te. Mama eza nango pe likambo te, oza kaka elenge nde batela libala malamu mama. Omoi lokola oza elenge, mobali no paza elenge, bolingwa bomwana mwa yeye kozalaka kasi mwasi ya malamu watongwaka ndako na ye. Elenge namoni yo pe opesinga sango ya bana nga nazwi esengo. Kasi namoni ngonga na ngai lokola nzaka mama ngonga na ngai bandi kobelema na lingi natika yo. Nalekeka mpo natala yo po yo tikanga ngai na koyiko tikota mwana ngai bolingo na kola motema na ngai na belemi po ete nakende. Bon, mama zela nano. Oya mke. Oh mama, shopenza mosi bonzenga mosi asengi pe ana libala ya mobali ya solo dudu nzambe ata mwana camarade nanga ngali kambo nzambe yo mtokela batu pesa ngai pe ngai bana te babala nzambe Asuke mama na ngai. Mama, mokoli yango ona lengeli pona yo. Mama. Nzambe kaka ndakalisa yo. Mama na ngelo kote mama. De transport. Mukontamba ukansaka na wewe utala ulisu soki. Kaopesa wansu makasi. Opesa hapo mobile na mbote. Mama okay malam. Nzambe. Kapina vipesa c'est pe na wote. Ngapina bali na ngoke ndo yisa mbinga naye. Tapi sen koli na mboma mone mama pardon. Okay tu. Ma parents vont lier de président. DG. Ma parents vont lier. Papa vit de loin. Papa. DG. Président na beli mbamo siko ta na beli boy. Ba ordonnance ba bimisinga ordonnance. C'est quoi je senga ba mbongo pona nation va kisi. Ah. Donc obeli ba bimise l'ordonnance. C'est quoi les autres cocaté. Pona ngana senga na papa mais bazalaki na papa Didier Niamankolo. Na malizi bango yaki pour na visite papa yanga na moyo na sepeli mbarama ko à Londres ah ah bon ça va et ça lui combien monter à ordonnance et ça lui monter tout à fait à Piri au moins monter pesa ka ibende la fois passée $10 ordonnance spécial bon au carreau dilelo ti papa Nino luamba yi ba kongo ba ndo bazibula meso mweni papa fungula na moni ah oui c'est là que les qui moi été yango $10 merci papa bon DG ben non pas maman c'est quoi on dit le coup de pesa nga 10 boy pesa pe bende 500 francs pour tout kokana papa mais ça la pesa bongo nzimonka et ça la foki toro papa yo bien foki toro yo pena yo ça fait na wakati ya bilo la biso kasi nga na sala pa ba musique na sala ka sentir pa ba musicien ate o sala musique yo zaki ne musicien bon papa na keno na kati merci papa pêche vende 500 ça va ya zo bela na yete ye bana ni basa bonne santé des dudu muto beta ye wala muto sali sai dudu Je te vois vraiment tirer la vie. Regarde, il ne faut pas suivre ces papas-là. C'est l'indigeau. Il ne sait pas rester avec des gens. Papa vit de loin.
Il faut savoir assis avec des gens. Hein. Moutaza pressé. Bon, Olobini. Non, mon enfant, on a appelé l'examen. Et bien, non, bah bengi examen. Oui, mon enfant a pris. A pris l'examen. Mais, je sais pas, il est un peu en fausse gaison. Il sait pas même. Ah, donc, moi, quelque chose. Non, pour payer les répéteurs de la maison. Ah, moi, quelque chose. Et puis, pour le problème des Minervaux. Ah, Minerval. Tu m'as donné ça, toi. DG. Et puis, on a arrêté le bulletin de l'enfant. Oui. Mais on a qu'à DG, ça nous voulons nous faire la lingaka. Si quand c'est les gens balawala. Mais on monte à pas. C'est ok, ouais, c'est mon amour le coup. Si la YBC a équilibré terrain, écoute, après si on va pas passer quand on a la fois passer équilibré terrain. Bon, gauche et droite, on mélange et on partage. Nini, oui, BG, on mélange et on partage. On a mélangé na yo. Il peut nous en sonner. Le coup c'est équilibré terrain. Dis qu'on a un dernier match au deuxième tour. Bon, pour une dernière fois, on mélange et on partage. Hey, si on te sanctionne, oh, il devait passer au yébi pété. Toi, tu mets les fiers. J'ai dit on mélange au partage. Si vous avez yo, vous avez le bas, puis le reste à la cafetière. La cafetière n'était pas que ça ne s'est pas dit dans la idée. Je me laquelle lointain. Empêchez combien? Non, moi je ne parle pas loin. C'est les Français qui ont gagné le Lobaka. Et comme déjà Kokagamote, il y a un moment où il y a l'homme bien. Viens, vous avez une malchance dans la vie, tata. Non, le bien, il est bien. Yo, la France, on a un centre. Pourquoi tu as souba yaka kaka yo le klakangai yo le donc pourquoi le français te là tu le vois chinois papa vous avez une malchance yo ndo ça na salon na kiss vous savez moi yo kapwa pour ba tu as souba yaka e bendi ça kaka yo maman neli mandika ba yena ingénieur wa busa ordinateur Antonio Raphaël, yo kaka mutuzo so koleka. Ne pas ça le ligne bende. En mon kiss ya. Deuxième tour. Paulina deuxième tour. Musa qui so fait zo sim na mo kiss pour les kaka na bambom. Yaka be pembe. Merci. Na oui pour le français bende. Et ça pas cité. Je suis des français té. Ba je suis la pesa bon, ko pesa mo bonjour. Et ça français té. Car na ça le ligne pour les kaka na bambom. Musa qui so fait ya aussi na kiss. Ça va, merci. Bonjour. Noko. Oh, il y a la cool. Ah, kokata moto mposa boye mpona nini? Ah, Sylvain Waka. Sylvain Waka. Sylvain Waka. La looking gambo. Ah! Sylvie! Yana quitte.
Attention, on a moins maille. Maman, biloko maquillage yango za kebele. Aïe, il a scole, hein? Ah ouais. Il a scole. Bon Nandaku. Ah, Nandaku. Na tozala biso bien Nandaku. D'ailleurs kutu to kutani na beau-frère. Nanzela, mais na mo le roi Zobela. Azaku azana ni mwana ya grand frère no na Italie ko, beau-frère na ngawa. Famille tellement toza ebele la poto bon. Tala kaka. Bana pe baleke bela kata famille. Na so bate nani. Bon, c'est pas grand chose. Lenga da benga kiyo pona swana. Na musala ndenge nini na musala. Ozo évoluer ndenge nini na niveau musala. Bon, musala ezoleka nango bien. Dernièrement, gout na outi kobengisa usine à peinture wana baya ba repeindre société Mobimba. Mais le roi toza ba conteneur yaki na kata musala na kati wana moi ba repeindre zati na si ba zela so ba longoli ba conteneur wana après ba bana ba musala. Mais maramunyo sozoleka nango bien. Mais PDG a bisinga que c'est comme si ça ne marche pas ces derniers temps dans musala. Bambongo ebimi tellement ebelé que preuve à l'appui exacté, bordero exacté pour la justification vraiment au juste ndengeni doudou. Bon maman, concernant ndenge balobi sorti eza moi mingi. Ndenge PDG za ko se lamenter. Maman, dernièrement na utozwa visite ya ba West Africain. Plus de 50 West Africains ba na entreprise. Bana nisu ba yaki ba chinois ba yaki. Alors na bimisaki mbongo ya nyongo na bango. Tuzena nyongo mwa mingi. Na futi ba nyongo wana nyonso. Et puis na salon ngamoko. Na ba mbongo oya ngamoko ya salaire na bomba na ndaku. Imagine to maman na zongi ndaku na yena mbongo na futi bango. Ndio yango wana sikoyo na ngai na libérer bango nyonso pour entreprise so quand même eza munene mama. Badoka ke basana ba nyongo ba futa kate. Alors maman vraiment ngamoko na libérer ba makambo wana. Mais concernant ba bordero na ba bon wana na memango na ndaku ezaki pona sukola na se changer na zonga su musala mama likamba okamwa na komi na ndaku na kuti non en tout cas ndoi na yo Mariam akamati apasoli ba bordero wana non tout vraiment ba bordero oui mais okende ki nango na ndaku pona nini bureau eza na ndaku te na bureau et pourtant PDG ça a besoin de bordero na ba bon on a pour la justification. Il faut que les se faire justifier sinon na éviter belé en bongo. Oyo libérer soit oyo ndemo ti ko lobake au futi banyo. Mais il faut ba preuve ça et puis il faut que yebisango PDG comment vous ça makambo boye c'est comme si eza beli affaire moko familiale. Non, na kata musala c'est plus administratif les affaires moko très administrative les familialité. En tout cas, il faut qu'on sache la différence dans le sentiment familial. Non. Ah, maman. Et puis, aux autres qui travailleurs, plus de mois, au bazar impayé. Et puis, ils sont vraiment injoignables. Maman, en tout cas, ce babi n'est pas injoignable. Bango mo bayebi ke non nazaki na matadi. Nake matadi ifani na zonga. Koyana nga na nzela nazui pas na crevaison. Alors, na poussani mo muke côté ya Kasangulu. Non, Kisantu. Moteur lisusu. Na bengisi ba mécanicien à partir à Kinshasa ba yakuna. Bango so na nzela panne. Alors maman to ça la combien de semaines pour to koma awa. Et puis na kenai na pauvre voiture nanga toujours. Na komi awa. Et en plus c'est là maman ceux qui n'a injoignable mais yo zunga na téléphone te maman bazo kosela nga makambo na kata entreprise on bandoki ngazo ebisa yo bandoki maman ta musalo nga la sali et komiti na niveau oyo mais c'est que bazo linganga te maman maman ça passe mais au sali bien ndongo bengisinga maman to solo nga moko na nga na luka opo to solo la maman
Maman, comment se fait-il? Oui, na musala. Au côté na couloir où il y a musala ou qui est bureau na maman. Moutape sur bonjour. Bonjour DG. Maman Balouki. Au moins ni moutute maman. Et en plus maman. Na okota na kata bureau na ngai. Na moni mi kongo likola clavier ordinateur. Na mona soso kambelembele maman ebi kambelembele. Nyoko za makolebele. Maman na kata bureau na ngai. Wala bazoluka nini? Babo mangai maman na kufa. Ah Maria bébé na ngo tikala ndenge ni Maria voilà ngai. Amour na ngai, il faut pas nous en kufa kaka boye. Maman balingi gate. Non. Doudou. Maman balingi gate. Téléma Doudou, téléma non. Na benga toto sur la maison qui a coulé la télé, téléma. Sylvie! Mais pendant tout ce temps, je suis sakana, je suis niveau pour sakana, pour ne pas tomber ça. Ce que je suis papa, ne tu as solution. Mais après tout, pas toi na, hein? Mais et quand moi singa comme on a mystique, bah on sakana yo te, on a beau fils na biso, et puis on a beau fils ya PDG. Mais bango bazo sakana bango ebite ke pon suffit kana ebisa mbai na ngambo mbala moko to révoquer bango na musala bako ko se comparer na yo te mais di tika kolela ngai moko ndene na yebi na koswa na PDG tango akoya ngamo na yebi na koswa na ye comme ça to ba kozwa ko tirer vraiment du kamwana au clair. OK Doudou? Oui. Mon bail aller la caboité, il faut supporter parce que il faut s'attendre à tout un temps place à musala makambo zanga te. Hein? Mais non. Biso nde bakolo compagnie biso nganga na mobali nanga onga na kosa mobali nanga yende akosala et puis akoyoka oza beau fils na biso vraiment to ko sali ka mususu te ya kokole mais au dit que salema les coupables seront sévèrement punis, très punis. Bakisa masanga. Te mama ikoki na. Ne dine. Njofu. Dame bête bokiloni, dame zo bête bokiloni. Bokilwa. Doudou.
Dese. Madame ça pété. Pété azoli le quoi moi. Oh, problème. La soigne. Voilà. Oui. Mon Dieu, le pèse sur la sienne, je paye pas maman. Allez, le coup de moi, le pied. Oui, courtini. Kasi yo mutengea ambao kasi yo continue na valeur ya $50. So asa munduku lui na le vie était au moins na ba ko le ba be Quand qui apparaît là moi Rigo Makema bengi alobi qui apparaît les acquis fermés. Parce que alobi bengi qui apparaît les acquis fermés, il fallait atteindre là-haut mbongo wana bon. Il fallait quand même bino me bo solo là. Malheureusement non. La caméra portable était naïve que sauf que j'avais dans un ma caméra ça mais téléphone les acquis marche. Chérie. Alors tu m'attends. Combien attends? Tu es sûr? Trop sûr? Bon, peut-être il faut que tu n'as vu de loin ou bien bango, hein? Appelle-moi belle vidéo. Benga, papa vu de loin. Mange. Merci. Voilà, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pardon. Pardon. Mais pourquoi tu as fait ça? Ah, mange alors. Ce n'est pas possible, Maria. Mais mange. Papa. Mais dépasse comme ça, quand t'apportes, il y a où? Ah, papa. Passe comme ça. So va dans la bateau, ça peut fort à pour le français. Bon déjeuner, papa. On dit bon appétit. Tu comprends la sac qui est en haut pour zone c'est là. Et il y a un ami, il fallait que Melanga boa awa. Est-ce qu'il y a qui nango? Nani papa? Muninga moka mbali, il fallait que Elanga boa. Boa? Ah oui. Nguma? Le serpent, oui. Yakotambola? Mais oui. Papa, Nguma awa. Répétez. Nguma nandako. Mais oui. Allez, allez. Nguma. Répétez, papa, Yakotambola. Oui. Mais non. Maman. Bois? Oui. Papa, répétez. Mais oui. Donc, si je comprends très bien ce qui est Moutango a nante. Alors, Moutumoka Koya, Koti que la Nguma ya Mbimba. Ok? Azo Tambola. Comme on a Moutango Didier Nyamankolo. Oza patron ya Flato Ezali na Louzi A66. 66 ou 64 comme ça, dans ma tongue. Ok? Ok? Nyamankolo, comme on a yango Didier Nyamankolo. Ouais, la tina une fois qu'on a j'adore. Na kenda déjà qu'on a papa Willy Tyson. Voilà, Willy Tyson. Bon, on va dans la photo. OK? Donc autant il y a beaucoup de ça y est, bazar na Londres na Tyson. Na Willy Tyson. Bon, on va dans kuna soka y à la question carte na y. Bon ba komi kombo wana. Côté ça y, la ngena mona boa wana en live. OK? Voilà, c'est ce que tu vas faire. Donc bah so ba carte déjà de ba kotate. Papa, merci na lobina. Pour la fois passée tant au camarade ya maman yaka maman Fatou Colestine. Tant on a vu que maman la sa carte. Oh, vous avez le pain il y a les questions. Vous vous savez battu ma carte. Parce que papa est là on est là là. Répétez moi na kusimba yete. Sous kaka yi. C'est quoi ça? Na funguli pop yemo kama kocha na malembe. Allez. Qui est pas ya montazo lukaye. Wo. Ngana simba répétez. Na le pain ngana simba répétez. Ah non. Non. Quoi? Ngana simba répétez. Quoi? Non. Il faut que ça C'est quoi ça? Chérie. Oui. Pourquoi ça n'a pas nini? Et Waka, vous savez quoi? Nangi juste na vivre spectacle. Combien est-ce que bon maraboa? Allez, bakene na sima.
bapomi bakatikati mike namona ye bakatikati après bazwi balami ndambo bazwi mosusu ale na congélateur babombi yenga part. Dans quel congélateur, chérie? Dans notre congélateur. Et dans quelle casserole? Dans ta casserole, chérie. Tu vas où comme ça? Non, chérie. Mais je vous dis, elle est qui me paga ça? Maria. Mais pour le tagabagou, non, qu'il y a. Elle est qui me paga ça? Boa. Chérie, surprise. Oh. Vous savez la fleur? Non, fleur c'est pour moi ça. Oh, ezayanga. Oyo ezaya biso mibale. Et ça vient d'où comme ça? Bokilo na yo ayaki ara. Yem tayelinga fleur. Et puis amarula na bombi poto mela biso mibale. Quel bokilo? Tu en as combien? Tu veux dire que c'est Doudou? Quoi? Donc tu veux me dire que ce voleur a tiré ma colonne dans mon. Hein? Donc il a osé d'entrer dans ma à côté de le pont et puis il a mis Maria. Tu veux me dire ça? Donc tu veux dire que le pauvre garçon a osé d'entrer ici, n'a pas scène nangai pour fumer les portes à côté de Yambi et puis tu me dis non, Doudou. Donc tu veux me dire ça? Si tu veux me dire ça? Hein? Mais je pose la question, tu veux me dire ça, Maria? Quelqu'un qui veut m'enterrer vivant et puis autoriser à côté Awa. Donc c'est ça? Hein, Maria? Donc à côté et puis Yambi au fin d'ici nangai. Et pas fleur, n'a pas biloga somme na mbongo nangai ou yanga panza compagnie nangai et puis tu es d'accord avec ça? Donc c'est que yo ndingi ozawana ya makabo ndimi yango wana. Pardon chérie. Hein? Pardon chérie. Pardon chérie. Mais non! Pardon chérie. Chérie, pardon. Pardon papa. Assieds-toi. Je vais t'expliquer. Pardon chérie. D'accord, je vous écoute. Explique-moi. Chérie. D'accord, je t'écoute. Sylvie. On va bien continuer. Chérie, Doudou ayaki osololi na ye nayebisi Doudou makambo nyonso oyo oyebisaki nga. Oyebi ke Doudou na condamné vraiment na oyo baacte nyonso to asali. Compagnie eza ya biso ngai jamais nakolingaka tobebisa mosala. Société ezali ya biso mbongo eza ya biso. Du ata soki aza beau fils akoki jamais nakokolinga te ke pasi na yo eza pasi nanga papa. Nga nakolinga jamais Doudou aya kosakana na biloko na biso ata soki aza bokilo na biso. Nayebisi ye nabombela ta eleka moko te papa. Mais Doudou apesi mpe baexplication na ye koloba neti ke afuti banyongo bozaki na bafere na bachinois na ba ipare 50 ouest africain bayaki devant bango bambongo ebele. Alors na bambongo nyonso tu wana babon na babordero nyonso tu basaki sorti ya mbongo ezali.
Mais ce qui est encore grave, à quelqu'un qui n'a pas préparé ce qui maria, à n'gaka pasola, ce qui peut n'engager, mais il que à lobby, bah preuve ezali, à quoi nango pour aller qui ça. Mais papa, je n'ai pas compris. Doudou azolo bake, sorcellerie na niveau à musala, pandoki, batoni na musala, mukolomo kwa yé, azokota na bureau, amoni vraiment que afungoli porte. Amoni muto a salué mais ayoki muto a pesi mbote mais atala boy amoni mututé na bureau à côté atala na likola clavier mi kungu ba magorodo na tiroir amoni ba posangu ba na bureau azomona ba mystique na bureau yango nga na ebisaki mais tout pour la nino ebisaki bisoté il fallait ebisa biso pour arrête Maria, c'est quoi ça? Ces salons veulent encore me cracher au visage. Hein? Donc ils veulent encore me cracher au visage. Moi, le parfum de bonne odeur. Mais je ne... Maria, donc, il y a un père croti, il y a son mille, il y a ma awa, et après, il y a n'importe quoi, il y a et puis accepter ça. Nous avons enterré un gars vivant, compagnie Zakokufa, et tu accepter que nous avons voilà comme ça, na bureau boyé, et ceci, c'est là, prati prata. Mais chérie, hein? Allez, arrête! C'est quoi ça? Eh ben, patron! N'importe quoi! C'est pour ça qu'on a la voiture. Passe-moi ça! Cette espèce de macrafignard veut me cracher encore au visage. Espèce de ce que je pense souvent. Allez, t'ouvre ça vite! Attention. Amour. Y'a quoi, maman? Non, amour. Allô? 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 Amour. Donc, on a bengi yo katelanga téléphone. Hein? Nini? Amour. Eh, o katelanga téléphone du collègue Moutouna. Donc, katelanga téléphone du collègue Doudou. C'est quoi ça? Tala. Donc, yo nous comparer ngana Moutouna. Est-ce qu'il y a ça mobile? Boniko amour. Eh. Babiso ba corbeau, hein, corbeau. Et là-bas, avec sa forme, il faut être rendez-vous na te inanga. Amour, tala. Voilà ça mobile comparé au katelanga téléphone pour naïe. Et ça l'embala souka na bobisayo. Et ça l'embala souka. Tala. Ni baliko basé belé, mais il y a ça mobile comparé ngana été. Na ebisioko ezala mbala suka tala ngaza attention troisième phase on a nuinga alimentaté babiso nde to alimenter ba maman lui soleil na isel et to alimenter pe batabu fatu
toalimenta mpe bani dembo donc yo donc soki yo comme ti na niveau kama tocompare nga opesi nga na motu wana donc na regrette fort qu'est-ce que soit dernière fois luka mobali mosusu me ye te oyoka boniko allo do ya ojodasi nga na kobenga ya katela ba telefone petonga na couver na kodie tiche ye na kotoka ntina pale na ye ojodasi okatela ba haute tension vraiment. Ah, maman. Obike. Maman, na Moussa Bissoana, ça ne va pas. Hein, maman? Ça ne va pas. Comment se fait-il que Moussa Lawana doit passer la jalousie? Que non, au hasard, Bokilo, il y a PDG. Bon, maman, il y a une jalousie, mais la voiture dans un kaka yango wana. Bon, si koyo na bureau na nga maman. Ce qui na yé na kutara tamsu mutu abe apesinga bonjour. Mabaluka boy mutazate. Non mon likola clavier ordinateur wana ba finara na moni mi Congo. Tamsusu oyebo funguli tiroir ba posa nguba. Mama yebisanga wone zani. Na moni même kambelembele. Oyebi kambelembele nyoko makole bele na kata bureau. Olobi nini? Na moni kambelembele. Papa. Yib kambelembele. Oui. Papa bakomona nga lobi na musala na. Nyama wane pa na biso za nyama ya mabe abomaka. Bazoluka moto nanga satellite na kolatela bango lingwanda bon bakoyeba oyo libande ezalaka nini basaka na odudu nga mama nona na tie moto na sete. Mais maman nga moni so oyo na bureau kuna na ndenge bayinelaka nga wana esala bien te tika no kaka eleka kaka. Mais maman na mo musala nga na tika na nga kama o moyen te nini o makamna zomona boy mama na okufa pamba papa otika musala olingo zongisanga susu na pasi onga nazalaka liboso papa wana te papa olimbisa ngai mingi nyonso tu wana bazokelo jalousie po yoza bokilo ya PDG osomona te ngai satellite na sina changer boy vie na ngai se changer nazonga susu na bikedi mwana nga wana te nga na kokoma obe na mosala na yo bakomona ngai nakomi na lumpaka te moto nanga po balalisa na mabele eza motuya ngai te satellite ngai te na mo siko nga na sala te bien tika na nga musala ngo toke lebe pai tozonge pai dudu ngai naza mama na yo namona moi liboso na yo dudu nayebi yo bien bandali nzaka tina soki dudu kobombela nga mama na yo te yebisanga oyo zoloba ezali vérité tozokosanga mama nga pena mwa ono na kufa na yeko yebisa bo iloko ni penga na kosa wana intérêt ni na kozwa place wana ok nga ku na kufa mama bakosa makambo ngai na yaka sute musala mais chaque jour na na bureau et puis na s'enfermer na kata bureau so na yema mona mikangeli na ngate bat baye bakenga na sa oh na yaka te na bureau vraiment mama oya yebi yo kolekanga zate na yebi yo bien mwana nga tinde ngoza kokola na bu jeunesse na yo dudu olingaki basi mingi soki atata mususu baza koloba na kondimela bango po mwana nanga na yebi yo bien oyebi ke Kishaso etondi maladi Kishaso etondi maladi ozomona ngo te kopalanga na ba conseil bazopesa na ba télévision te o capote te na yebi yo bien mwana na ngai yango na kutu na amour apesanga ba rapport na yo mingi nazali ko étudier yango mais lelo na moni eza ya solo dudu ngai nazolo belo boy dudu okeba ona lobino yango wana
Maman ngake. Kendo yaki nanga, oyebi nzela. Kinshasa eza ya yo. Simba ngobe na maboko ndingo zo simbi. Soki po lingo chala moto, omemi na moto. Dudu. Boni mama. Papa malam. Papa kasi. Okosa na ovandi na mawa na motema mwana uti obima yanga mpe mbongo leo na kozwa yango mwana yaki te lelo ngo na moni na miso sate yanga mpe te niazo mipesa alobi soko yina ndako moto okuti moto ndinga vandi zala na respect bolingo mo pe chanteur yo lekisaka na bengo ata chanteur na bengo ata suke za be kombo na yo boniko satellite na sosola kate bonde kwa ngai na yo kozanga limemi ola kisepa mwana na yo euti epai na yo pamba te dudu ndenge tokutaninga na ye akoki kopepa ngai mbote te na ye mpe mpona alobe yo mabe te nasengi yo nde nakuti mwana nga mpe pesa ngai ndambu na ngai bongo mabe eza wapi kasi lokola okuti asopeli ngai ya mwana mesa zwa olokota te nga mama na vwandu motema na bino esepeli te motema na bino esepeli botika nga mpe nazwa nanu mpe pema na pema ndenge bato nyonso bapemaka oyo bino tolobaka te kaka ya satellite bopanzi yango sango mokili mobimba yo wana ongenge te banda na linzaka ntina moto misapi mpe olobaki na nga manzanza bayuda yango na yo latiti nga nalobi kongenga na ye mpe so ndeko pasi omoi bino bato mokili bolinga baninga bazwa te ngai soki na ngengi nzambe ayoki ngai mawa mpo na mobola nzambe asimbi motema ya ndeko na ngai valve akanisi ngai yango moninga na ngengi nga napekisi bakanisa yo te yo na mwana abala mozwi abala mozwi te oyo ngai ya yo ntango bavalve atindi ozoloba na nga valve yanga sikoyo nasengi yo eloko nini atindeli apesi yo apesi nga boniko chantal tala oyebi ya so nazobengo chantal wana mutu na ngai ekomaka ndenge mosusu suki nazoyebiso boye ngai nde omoni nga na vandi awa mwana nga balingi ete dudu na nga na balingi ete na musala bayini mwana na ngai tika ta na sopelo po mona oyoka yango bayini mwana na ngai bakomi kotiele bakisi po bapesi pete ya PDG sima ya bokilo mwana na nga dudu mokonzi monene na société esepelisi bato ya mokili te bakomi koya na bikilakila batiele ye eloko mabe dongo na kiti poso nguba na mesa bonjour monsieur ezobimele be bongo mama ekosepelisa yo sati nga nabungi yo te nabungi mpe dudu te mpo ete biso nde tobokoli mpe tokulisi ye ndeko na ngai sosola ete molinga ebimaka pamba te soki moto ezali te dudu bayina ye soki bayini ye bayebi ete société wana eza ya bokilo na ye bayini ye kaka boye botuni mpenza te te satellite ata kutu bato mbo koyokela mwana ozwa po ete azwi soki bozwa yango alolenge nini to mpe abongisi yo mama na ye po basusu nayebi te tuna mwana malamu ndeko na nga tuna mwana malamu bakangi robine na bato nazalaka mpe moyimi te mama suke nga sa te nazalaka mpe moyimi te oyebi nga bien ntango oyaka na ndako na nga ndenge ovandi wana ndosi omeli kala eloko esali bo mpo courant mpe awa bacourant na biso ekomi kokatana na congélateur na nga mpe ezokoka charge wana ya courant na te mpo courant eza faible donc congélateur oyo ya ngai oyo ezali misato ekangama na kasi nano omona yango te eza na ndako na nga awa mais moyen napesa yo masanga moto eza te mpo okili otambusa nga sango nde bozotambusa sango ya mwana na nga dudu mama lelo mpe okuti nga be bongo ndenge oyaki mama ndenge mpe kokende mpo mwana nga mpe akabeli yo te nga mpe moyen akabelo eza te ndenge oyaki ndenge mpe kokende mama komema nga mosika te osukisa nga obe wana satellite nga okamwa yo te
nazososola lokola so bandi makambo ya mwana namoni lokola robinet soki ekomi kokangama makambo nyonso ekangamaka nango ata bafrigo ne wana ozolobana eza bolamu na oyo yanga te ngano mpe tokoki koyinana te mpo ete nameli masanga te mpo ntango nayaka ezalaka toliaka tomelaka tosalaka nyonso nga na yo bongo soki kaka mpo namonaki nde mwana yango nde memi makambo nyonso ndeko na ngai sa te suke na nga sa te oyo okabola biso amona enano te akobimeli lisu nini mama ntango nga nazwaka oyo oyebinga bien tokabolaka ma eza kaka topesa ngo na conseil totelemela ye na losambo ntango oyo ozotya mabolongo na ndako ndonga mpe na mabolongo na nga awa nzambe akoyoka losambo na biso eza bongo te moninga eza bongo moninga na ngai nga mpe mikolo mpe nakomi bakaveka mama ezalaka mpe bongo te 6 mai baluka 9 okoyokango 6 mai baluka 9 okina misolango te ya bamama Ségolène ya sol mama 6 mai baluka 9 ezosala tapage nani oyoki yango te mama okoyoka associé